charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolinga na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya emwa ekila monena pesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diamant noiré. Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de Ernie Bokota, la Diamant Noir TV, Gisele Umba Nabino. Merci Nababone surtout, Ndengi Naebisaka Bino. Merci, grâce Nabino de Diamant Noir Aza Diamant Noir, sans Zambé Nalikolo Bino Bozate Mawadko. Lelo, Tuzana Nani. Toyena Yemoko, président, Yaba musicien, où ils allaient Adieu Salimba, tout le monde a yebi, mais toujours tout Naya Kaboli Matanga Bat. Matanga comme mi balé. Pour comprendre que il y a Papa Lutumba. Sans plus tarder. Bonjour président Adieu Salimba. Bonjour Diamant Oyatalo, Diamant Noir. Wow, merci. To bengio to za bezo to eba matanga batu ba opandi yango. To sali ba matanga mi balé. Yanana. Matanga Papa Lutumba pour te traîner te. Yo au sali côté mususu matanga biso to kendaki ba lobi matanga mususu na Ivry et comme mususu na Stade de France, on n'a rien compris là. Explique-toi. Et là, au Koseraming, de matanga ya batu ya famille, biso za na association Congo Seben. Je pense au Yebi, nous sommes les kaka en France, c'est Congo Seben qui ça la rango. To bandi bandana ba likinga akufa ki kout na province. Oui ba so ko ezaneti exemple na Lyon. Po iya ba côté nyoso ba ezoleka, il faut futa. Donc, mon accord indiqué dans la province, c'est Congo Seben qui est ramené Coroti à Paris, Tinding avec une église na Pantin. Il y a des Moukoussé, à l'ongwa vive à la musique à Bandakala. Mais tout ça, tout, nyonso, nande konanga papa wemba to zalaki na yeti, tout ça, tout tinde à des Moukoussé na anine. Il y a Kesser pareil. Il y a papa wemba. Malgré corps ezalaki a ôté tout ça est pareil. Donc il y a l'organisation tout ça tu n'as pas tout musuzo ka kufi azana Congo même pas membre parce que na ezala musique eza même la musique avant les likelemba il faut za membre mais biso na Congo c'est le monde na mutu mususu musicien mususu adam membre té na peso elo ko na IPP azai membre té mais tout ça là qui leki nangai na akoyaki na garde no nodi to Congo Seben toujours donc organisation moko ezalaka te mais et dire image mtabengi ngapanda sanga Congo ngana vane na ndako yabisinga Diamant Noir est-ce que moni kuna matanga ko balé balobi que président Dios Mutu azui matanga wana ndenge bayoka na za revenir matanga tango Kuluta Kufi, Papa Lutumba Kufi, Moutali Bosso a yebisa kingai, Mariana président musicien, Diamant Noir mtabenga kinga. Abi président Dios, Toyoki ke Papa Lutumba Kufi. Gabi attend, abi nako publié pour faire vraiment la source. Abi OK. Na bengi na kin, na bengi yokalongo. Na bengi papa, na bengi président non na zwaki siko assurance, na bengi makoso kutule na zuya bandi kolela. Ngamba mo émotion comme na yo rappeler Diamant Noir c'est vrai il y a solo Papa Lutumba Kufi on comprend donc l'être de émotion après zalakanini jour émotion après proclamation tout ça la to kutani biso na Congo Seben to se réunir après to se réunir tant to bengali na émotion wana le même jour famille et zoki déjà tant to zela quoi des programmes malobi famille le même jour et se réunir babi ke matang ezali na vitré na benga ki yope na yebiso ke matanga le même jour ezali na vitré ba jour wana na ekiti na émotion après na yeko kene matanga tant na kene matanga lokuta mabete tant na côté na salle na moni grandeur ya vie o mokili mobimbezo la Lutumba na moni grandeur wana
na mona ipenda ezali ko correspondre na image ya viete na makambo to sala. Alors to vandi ngana bengi président Niboma na mina président et après balobi na salle où on est à l'église babi musique robeta te musique robeta te na salle et puis et banozala toujours et bandi de lundi à samedi dimanche à l'église ngato se concentrer na baninga puis ba musicien mandi ko benga non président mutoka vie de tout matoko même ba côté wana te il faut tout ça là honneur to organisation ezali le kuta mabete ti siko na za na organisation wana te bato bazoke na organisation ezali bato ba famille ba makoso na équipe mususu na vie ni boma mutu baza ko complet baza ok moi je suis pas là né au benga président non te okuta na président et pas Serge. Bon ngana bengi jolili na États-Unis le qui a vie de Tumba a bengi nga yemta benga mais président na pesa que rapport déjà na place où on a badingi musique betate mutoko la vie le banzembo na il faut balela na banzembo il faut musique ebeta jolili a bengi a pesi biso numéro ya mon colossal na kamati numéro na pesi président Niboma on a si bossa qui réunion to vanda ki parce que azako ça mixage ya defa to vandi en plein réunion to a ça mixage et zo le capé réunion balamo. Alors to vandi d'un coup dans lobby les basoda bino a autorisé musique beta a lobby musique colossal a musique beta mais oui bon ça le banda de lundi à samedi président ebisi ba non famille lobby que ça le bando bandaka de jeudi de jeudi vendredi samedi na raison c'est après ça que peut rapport ouais. Alors il y a eu contradictoire à niveau de la famille na président Niboma mon yomo qui n'est qu'un autre programme mais ça qui à peu près un programme yo pesaki alors to vandi et ce n'est pas que nous c'est justifié il y a pas c'est éclaircissement c'est quoi ngai vient aller au côté hôpital na camp avant nous ngisa ça zobenganga na razi parmi bato ba tema kelele ngana zo kendeki na voiture na ba péage tina kango tala ka vie zo comprendre mutu na mutaza na kulutu na ndenge dino azara na vie na président Dios ndenge diamant noir azara toujours ndenge na zana ba donc tu vois mutu mutaza na batu na wana za ba vie o biso kola na bango o ba cadra biso tant to bono sala témoignage na no betu masulo mususu ya vie ya danser oyo image bazo ba te que vie azabongo parce que c'est notre vie ngana yebisi bon bandimi musique bon toke na après to yoka matanga ezala kutu lundi ezo continuer mais ngana kendeki te ngana yo kende jeudi tant on a tali ça wana na obina pembeni na bino en tout cas bo autoriser biso po ba mise mazo linga ba honorer vie na bango na banzembo na bino bo autoriser biso to sala hommage eza matanga te. C'était l'hommage ba musicien bazo rendre hommage na Lutumba ba ozalaka na ba journaliste bino bato presse ba journaliste to zala la bango ba dilondole diamanoa tindika bidili nani adilondole na tangi nani papigen ba journaliste to zala bango ba donc na ba journaliste na biso ke ba vandi ba musicien bazo betaka banzembo famille parce que le roi le bao ngabi ezaki matanga te matanga iko continuer ça le wana ya Serge eza mo salle moko muke lokola mythique na tiaka on a image moko lokola to sala ki ya papa womba na New Morning eza salle moko muke mais to zwa ki salle na New Morning moloka star betaki ba vedette news international ba betaki biso mtu to organiser ki image ezali. Donc tout ça qui image moko ya honorer papa Wemba. Na image to baiki na salle et pas Serge eza muke matanga ezo continuer kuna biso tozo sala mo eloko moko ya muke ba beta en attendant jour yo ba programme bima avant coré kende après Madeleine corps soke ke biso tozo sala wa munene to beti ndenge organisation ezalaka. Siko eza bulu yeke entre organisation oya biso na famille na bato baza ko sala. Mais précision Mbaki aza mwana ya vie bapesa kinga mbaki Lutumba
Solaki nae na ko pesa numéro de téléphone bo bengi parce que to ça elo mo côté sans accord à famille na soina mo na vie Pauline na ibseno bino matanga bo sala na bino monsieur moyo bengi za to bengi to yo ki monsieur bon nga ko benga na nga ya nga na ko benga na nga ya poto confirmer ah oui nga na ko benga na nga parce que Monique to ko sala le côté sans parce que alobaki ke biso famille a batizali même ba. Oui, petite soeur, bonsoir. Bonsoir. Au bois qui singa bon dengenin. Édition, merci. Nalobi, mais jour où aller bobenga na 3h, bolobi que ba autorisé la famille bozo annoncer bo annoncer qui soutient. Te ndenge la lobaki ke biso tokobe bino bozala kuna mais biso tokobeta ka ba musicien pour to honorer vie pour leur to sono na 3h lobaki ke ba ko annoncer ke matanga ba musicien ba obeta kuna na Saint-Denis. Ba lobaki ah oui. Parce que les 3 heures wana na ebeki ba musicien nga siko na biki ba autorisé siko biso to bengi ba musicien bazala to honorer vie ba betaka ba nzembo ne ba journaliste pour to tinango na ba chaîne et puis tout consort mais après na suka bato ba annoncer ki na bango te ah ok bon pour on te tous de la donc ngala zalaki mais ba musu ba komo le bango président Dios a sali deuxième matanga donc moni sali bien te non mais ba yeba ba biki o ba visiter le pour la kuna moyen et concert beta exacte donc yeba musicien ba obeta na scène de mari pas a musicien pas na solo ki na epe na solo na ye na solo na mbaki na solo na ye na solo presque na jolili ba tunyo to solo bango nde ba accorder ba biki bobeta ya mo to tiaki instrument to bengi sepe ba jouer c'est pas to beta mais échanger moi version bon to c'est la to bongisaka wana za kulutu to bongisa na ndenge kutu naza onazo loba même na émission to bongisa po ezala bien na avant que kulutu akende quoi to kolemba te wana grand frère la biso et moi ben so wana zaka ba organisation mais to za na choix te to lukaka ke matanga kulutu ele ka bien ah oui il est kaka bien bon là la obenga yo hein bisous merci grand frère ah merci oh les cavier bitumba donc moi tu confirmation quand même tu ébiqué ezaki yo mto ponga na yo kele on ndenge bat ba bengi na ko benga ta 2 3 famille ngo wana batu ba bengi ngai na biso Jérémy Basi yeza muto azana makambo ngwa yebi bengi ngai kilo ya France alobi diamano ndeni kuna matanga to kende wapi côté nini de bato azaki un peu perdu en fait mona likambango ya ngo sali mais non landa nonga Jolili c'est qui famille on a les qui dans les États-Unis landa non famille ezali biso to dans l'organisation hein et association ba musiciens ceux qui famille ba boy musique to aussi matin Joe ouais Joe Kimia Joe ozo le kana diamant noir parce que on a Paris ozo le ka direct wana na diamant noir parce que tozo sona yo na ndenge to pesa ngeni ba numéro ndenge toujours to lobaki que siko balobi que président de sa beti musique nanko asali deuxième matanga o to vai to honorer kulutu mais alors bisonde to sala organisation nezala yo moko ezalanga to lingi penda que vie vraiment makamene ke na honneur donc c'est ça bon Joe Lili ngabi bon Joe Lili azali na États-Unis azawate mais tozo so wana singa na comprendre c'est bango ko ya kufi aza musicien on comprendre ko voilà bango va faire c'est on met ta musique bino musicien on met ta musique on comprendre na na obenga bia Joe ngwana ko ina na note na pas fidèle na so ina bango nyonso ndenge pesa ba numéro bango nyonso na pesa ki bango tout on me zaka ke ne bo sala siko neti samedi to nini oui dire en avance que ne pas toi qui na tag ba pas bino na tag bo beta ba bien za musicien on comprendre ko bon Joe dosé donc omoni ba incompréhension ezalaka yo za ya ngai
Donc incompréhension tozo et bon m'appelle mbokatin. L'essentiel souci yo na ozangi na ngonanga que ye omoni même mutu na ndako ezala bana basi ya banganda bana basi ya ba muziki ba yemba ba mabele ba masuwa donc via sala ba nzembo tellement kitoko ebele. Alors on appelle une sous musicien obeta guitare ezala na cadre hommage. Ya on to ça le mot mythique ndeto solaki pour honorer vie comme yo ba autoriser quitter et pourtant ba autoriser qui est tout ça là. Alors et ça moi boulou yeke moi la vie mon dieu va responsable qu'on a papa Peter tosoli nyonso leo yoso wana epe tozobengana ti 3 heures tozobengana après na zui instrument na epa mwana nga Serge après si salle tobongisi après komi bulu yeke bon nazobenga auto sola John na ngai non benga ni boma et puis na te ya ibi programme te ngam na opesa ke programme ya dans les États-Unis ah d'accord na opesa ke programme tozobenga ande tobenga na yobo dans benga ojo ah merci. Merci. Bozolanda, Nazali bon matejo, Diamanoa, j'ai trop à faire. Nazate ou bien nini, Nazamarambo est belé à Kosala. Oya Kepananga, Nazala la télévision, Nazala la radio, Nazala la studio, Nazamarambo est belé à Kosala. Mais sur la tigi makamunanga, Natel Mapona vie, Aza Kulutu, Oyo, Totika et Naye, il faut donc faire honneur. Au moins, aux Soana, Joe les États-Unis, les qui n'aient propre. On a même na vie donc on so Paulina mon année à moi si oyo mukolo sala pesa ki sala donc tout c'était alors et commis nazana intérêt nini nakamata intérêt zali dabe intérêt nini osali lobaka si soki intérêt zali loko za diamant ko peta diamant to pasola mais oui intérêt zali parce que qui na ambassade ko zo mbonis mamba boumuna yo sozoki déjà mbongo ndenge na yo kili na matoi na ngaki okende na ambassade ozui déjà mbongo yango so sesa na kende na matango makolo na ngana ambassade te okende na déjà na ambassade ko zo mbongo ti pour ba matanga diamant oui bien diamant vie si marron ba moko na okufa kake ko beta yango beti alors mutu akoli ya mbongo ya vie ye moko ba kake ko beta to yebani moi je manque rien pour na kene na dia mbongo ebembete na mokuse kaka ba jour moko ba simbisa nga touche so yena bureau na relaxation ba pesinga 3000 moko toke ozo 3000 en groupe mais ba tie komba adio salemba naza na papier ngo bénéficiaire ba koma izaya de mokuse ba komi day de mokuse mais bénéficiaire adio salemba na ebité toke beaucoup loin ngala signé pour ba pesinga mbongo na zumbo enveloppe na pesi beaucoup na otala papier adio salemba na zongi na ambassade babi non et ça est le côté de quoi beaucoup la zoaki ah donc okenda ki pe déjà délégation à Congo Seben j'étais pas seul na tangi tozaki papa Wemba ni Boma famille moi si ya de mukuse ya mundene famille ndenge biso kendeke pamba te avant to kendi photo kena délégation à famille donc to tiara moins influence on ndenge za raso ken ambassade boye il faut mukanda ya Congo Seben alors to za raso to zumbongo to pesi mais batie comme adio salemba alors j'ai réclamé nabi désormais bon ça a sous passé je suis pas bénéficiaire bazui comme nazaka combattant ezali bilo moitika trace au moins juste avec tala zorambongo na ambassade na yebi mutambo batie dainga to kene susu kozwa kosala eloko moko boye na moni ba yebisi ah ni na papa Wemba le papa Wemba kufi ambassadeur abenginga adios kende na tiki chèque na ye moko abenginga na tiki chèque na secrétariat kenda kozwa chèque wana pour bosala makambo ndenge zalaka po ezali tozwana ngo sala na démarrer na komi na koyoka batuni botia na kombo nani nani secrétaire général oya biso kapesa oyo ka to kutu na kapesa botia kombo ya président Adio Salemba président ni bomabi botia kombo ya président Adio Salemba ngana yebite tant la commune na réception ba opesa nga chèque na kombo Adio Salemba na yebi Dieu zaravis na ye après ni boma c'est moi chargé ya ba concert humanitaire tous les aranga mutamutazana ba attribution na ye ba concert humanitaire tout organisation tous les aranga
donc na komi natali chèque comme dans na zwaki ku natali chèque na moni kombo ya Adios Salemba n'habité ngana zo chèque ote il faut changer chèque botia na kombo ya bénéficiaire ti lelo soki balia chèque wana so banini tozo na biso lokote ndenge na zo loba wa ko contredire nga azana tiki chèque babi yaka lobi na lundi boya kozwa espèce ti lelo tozo te chèque wana bulu yeke mutu moko azwa te mbongo ni billet ne papa mba kufi ni chèque pour ilobama trop et l'autre jour l'ambassade kaka baselenga ba liste tant on a meki ba pesi ba tunio so ba visa ou ba français ndenge ba kendaki ngana zo ni billet ni chèque parce que le président Dieu sa ba billet azu ba mbongo rien siko tour na ba pesi na ba bengote na yebité cette fois-ci là torotel mara cette fois-ci tant on va kei ba toute famille na famille za na organisation na ngo mais so qui na ambassade ba koye biso il faut zonga na Congo 7 basa elo papier bazonga na Congo 7 bakutani na président basali mukanda président na rouf ba accompagner famille ba makoso ndenge kotai moi j'étais pas là vous comprenez nandenge tout moi j'étais pas là alors to komi ko tuna ba démarche ne to kutala ki a to komi yokaka na minoko bato nous on a insisté c'est pas l'argent nous on a insisté pour que les domaines dans il faut musique et bêta ba honorer ba vie ndé ba saka na bato mususu wana kufi aza poète aza baouba mais pour to bato ba lo ba bongo to tuna bien na question oyo bino ba musicien yo zali président mais ozana yo za vice oza pe na président na yo est-ce que bo solo la kina no bino nyonso tout po kombo na yo ko matali kolo est-ce que bino so bo solo la ki boyoka na ki bongo to komboka ya yo mo yo zo ki décision ngai ta ojoli lo to solo ya pesinga numéro na bengi na du numéro 6 place na pesi président Niboma to za ici place parce que ngane to travailler abwe président Niboma a bengi mukolo sal a autorisé que musique est kobeta jeudi to se retrouver na kuna après ngane obenga jeudi wana na bengi président jeudi et vendredi na obine en tout cas place wana za na image à viete na zonga sur Reddit président abino président Dios il faut tout l'autorisation et la famille. Tout ça la macambouté, ceux qui famille autorisée té. Biso avant tout famille. Il y a un moment de marche où on a au ça là, famille autorisée. Les familles autorisées n'a du téléphone nangai oyo. Na bengi non président benginga. O ça n'inga compte rendu té. Non, nga na bengi président na ebisi famille autorisée. Abi OK, c'est bon. Nazo loba azolanda nga po tuzaba mi azape mi azolanda. Na bengi hein, président Zolanda. Nabi famille autorisée. Abi OK, c'est bon. Tu vendis comme vers 21h. A Benginga, mais on n'a compte rendu té. Ngabinde naza na instrument na voiture. Nazo que n'est pas Serge. To renforcer ba instrument zali kuna na ba mai ba to romela. Donc nazo que n'est pas Serge pour to robeta kuna. Wala to so ina président. OK. To komi ba 22h président benga bino ngala keimba la moko na matanga kuna parce que batu bauti Bruxelles ba ke na mata na salle kuna ngala parce que biso pekisa matanga te matanga e continue nango mais ba artiste bazala koto président akena e kuna ya moko le na okota na salle na bengi sous président na bin bon salle ngo na mona eza vraiment moi moké po batu ba koye ebele mais en tout cas il faut to doser que batu ba ya mito zaka na ba journaliste abi na ebisa yo ke salle wana eza moké ngabité to doser ezara batou oya biso moko kana ba musicien donc président zaki informé OK zaki informé merci pour to komushité comme na suka to linga ka to eba to zo précision pour ngana matanga nazalaki quand même sur zaki belé tango ba pesi programme mais comme que eza provisoire et puis ngana zoki information bien pas na yo que ezaki bon mais après to ko yoka ezaka même quand même makambo mais eloba mitan mususu na ndenge tango diamano ande na comprendre kité dena ko comprendre que zaka makambo yo lubaki et mais diamant noir ouf alubaki yango pe bongo albi que zaka ndenge to lubaki ndenge ezali diamant noir na o yebso na si sa question te nga ina avant ko ta question mususu te ngam na o yambo o yambinga mais na si question na ngate aussi si maluba te bando loba maluba parce qu'il faut question ezana réponse nango na pesa moi explication pour yeba que président zaki informé et puis tout ça qui matanga te diamant noir
tuna batu wana bazolo bakenga na leki mbongo na lia mbongo. Chèque ya MNZ kenda wa petit lelo. Chèque ambassade apesa 3000 à MNZ. Parce que président Dieu salaire à mbongo. Donc chèque bembe. Na lobi chèque MNZ ba pesa et kenda wapi. Pour muto azoloba un jour na tanga communauté pour na respect. Jour to zaina en face kuna, to zaina ba Selezino, ba Selezino, ba musicien netile ki nanga Blaise Boula, to zalaki na nani combattant leader na bango nani Sam Tuku kitu balobi un président Dios yo au lieu rambongo adopa je me sous le leki na masombo président besoin million bolé ba 10 000 binona président Iboma na mone ngana tout na jupe na Château Rouge tema kutu na baba la vie na nga o barenga masombo ozo comprendre ce que pas za zo landanga ozo comprendre nabi nazue nerote na mona na likuna na Kinshasa Zakari honorable atindeli ngai ya lolo swami kendo kota na délégation wana 1 million moko yekuna okota na délégation pour musique ezonga nazo 1 million. Mais pourquoi va tout c'était pourquoi Karayo? Habité. T'es cassé toute une question. Pourquoi pas le biquet ce qui est vrai? Pourquoi pas le biquet? Non, association. Pourquoi pas le biquet? Si y a un président pays. Association. Oh, monsieur Masola Kati Togo le baté on entre biso quoi. Ouais. Voilà ça entre biso. C'est biso to Tony Batalibanda. Ngala lo balanga ngala zo lo bakaka parce ngala ko take président Iboma. Soki neti un mois accrochage ezana ngana ezana ngote. Ton sabe mikolo okoyi ko zuate hôtel de mabo no lo bakana batuke. Internet akenda kozwambongo tant on a kenda na ambassade kuto moni ne petit mo masombo na yeso la nanga tant on somba Touareg américain na mona pe yedenga vie na sombi Touareg vous comprenez il y a la Touareg pe couleur noire ka netuenga vous comprenez alors naza mutu na ko manquer mbongo bibembe balia kati na moni wana kande makasi ce témoignage moko ya papa Lutumba o ya malamu yotikali nango quand même. Souvenir, pardon. Hein. Souvenir, moi, comme la bon, vieux, on a zagi poète. Fais-moi témoigner, je me quitte. Vieux, on a zagi poète. Je m'en a bengana qui maman banana pane. Alongo a kiki kufunda ngai pa nyoka longo na kiponza. Alongo na kotika na kiponza na mwiba musicien ba do bengana bima parce que ya za maman na bango, alambela bango, donc ba kola penza bango tout ba doudou ba damo. Donc génération zaiko wana parce que ya zaiko langa osoki famille la de anti parce que famille la de ozaki kala mais nga zaiko na comment ko gérer zaiko et inkis o nyoka longo tango ka ici ça va là-bas wana zaiko o iza nga na comment ko gérer ti lelo ndengeza alo bana nyoso wana baza bana ndako jour moko alors l'air a commis wana ala ninga na ndako kenga na benga mama bana komi agare ka parce que via zotala biso chaque tongo agare voiture na yi auta mona 200 ancien modèle masombo na isa yebi yango même edu na yebi yango dia jaune ancien modèle alors aye a telemi pour so via biso tout olenga ka eza aye pa nyoka longo biso tout eza ba vie madia ta baza otala biso aye na ndako abi vanda na vanda bi oye excusez-moi pour ba maman ba zoza maman ba maman wa zolanda abi leki oye bi mwasi azalo kola abi vanda na vandi abi mwasi sokola ne makamyo so mwasa sala okokate mwasi azalo kola libata usoso soki mwasi abimi na tongo là c'est vieux Lutumba qui parle soki mwasi abimi na tongo na ndaku na ye soki mwasi abimi na tongo makambo ozolanda na sima makambo nyuso salaka olanda na sima omonaka ovana na mwasi na ndaku te zuana no libata soka bimi na ndako epa alalaka azui bek na ye azotiaka na basalite nyonso aliaka eso ozwali bata na otia na kate ya nzungu olamba ye olia ye nga abi te abi eza lokola mwasi kokipaka makambo mwasi asalaka te zwa ye ozongisa na ndako moni eloko etikala parce que c'est un poète azala makambo ebele vi ayebisa biso mais na bomba mpo le tosala témoignage wana tokopesela yango oyeba biso mo motemi kita ya diamano mo nzembo mo mokia ya papa Lutumba oyo banda olinga vi aza manzembo ebele te oyo banda olinga mingi oyembeli ka diamano neti nzembo oso otininga na senga na yo osenga mono okatani pamba
nga na yebi ata banzembo te na matanga te likambo te mukika oselinga mwa masuwa ekonana loseba ebeti masuwa ekonana bolingo pe nani masuwa elimi na kati ya londende moi mukeka kate pardon nakoma pe producteur na yembaka susu te mais c'est pas ici natikela pendant ça m'a commencé c'est cadeau rabio emi na mukonzi Edgar mukonzi ba yembaka kwa ba yebo yemba te mais to komi na biso pena na suka programme solo eza programme nini pona matanga mais omoni siko yawa tant to vandika na plateau Bruno auto benga Bruno matati auto benga atinda camion bazo instrument pour batu bak no beta c'est pas moi babeta mkoni abi pona week-end lundi yo za yiko kipete mais du na lundi donc pona week-end donc vraiment programme yo za mieux placé aux en contact na opé sur numéro à Bruno aux ala kanango pour benga bino ne dit no boza toujours en relais parce que organisation Eza penza na maboko Congo 70. Ah voilà, eza na maboko Congo 70. Ah organisation eza na maboko famille na président Makoso. Merci. So na bengi Makoso président pour za vice président na Imiko na Kinshasa. Ya on a benga toujours président. OK, d'accord, donc tu causer kaka programme pour moi to pisa programme ezate pour yebante me batmi. Mais week-end yo baloba toujours de lundi à vendredi. Donc de lundi à vendredi. À samedi. Et de lundi à samedi, quoi. Oui, voilà. D'accord. Ben, merci, Balandini, surtout à Diamant Nord TV, Nde Bolandi, où on a besoin d'éclaircissement. Mais, il faut pas tout là, chèque ya, et mené, chèque est mené, zali wapi. Non, je n'ai pas polémique. Batou na chèque est mené, eux, ils vont en ambassade, et kinda wapi. Ok, tout ça, m'a merci, no basiko. Pour la monique candé, que ma casse, mais. Te, nazana kanda te, kuruta balikolo histoire. Sylvie Lutumba, en tout cas, ndenge to yesa bino courage. Diamant Raza toujours na bino, en tout cas, tozawa na pena na matanga, tolela ba obazolela, papa la biso Lutumba. Maloba suka président Dieu parce que na maloba. Na biboye. Amoni muto akufi azaba oba. Tozana pour parler na ba combattant. Nité ba Jean Masombo, ba Guy Gérald, ba grand prêtre parce que Bercy ezalaka. Ezalaka moko amsute Bercy ezalaka. Zénith ezalaka. Mutualité ezalaka. Et puis et pas bon ba to ezalaka nini et pas Bataclan ezalaka. Nini awa nini ba tout. Ba Olympia tout. Vous comprenez? Ezalaka Paris donc sur total pe la musique en Europe, ezalaka en France. Donc muto akanga supenda yembe sawa ezapena baba masombo. Wa pekisa o ngana yebi pona bundaka na ye. Na sala na ta sans réunion je me soupena to solina babin alobi nanga bon viens mais manga ina na meme na car tina ko tike na palais abi bon viens musique zozonga ngana za abi ka vie yaka soki lobi na mera la mbelo pondu na mona leki na télévision na poko wana le musique zozonga te abeti ngelo na lobi petu angale sanga pondu ya poison abeti ngelo. Alors mutu apekisa pena musique na mboko oyo to yebi eza babe masombo mais na molo kwa azana souci ya vie Lutumba pour na ndenge émission mo basala ki na collègue non Papi Gen asengi tokuta na ba musicien na ba combattant pour yela nga cahier de charge alingite ba fille balataka bina na ba kalese mona ka ba mitakala ba danse netio mususu fongola sala bo tiabo donc nyoso wana eza cahier de charge à ça ida ya biso mais alobi na honneur ya vie Lutumba pour ba kulutu na ye trop bakei ba wemba ba madilo na surtout eloko toucher vie Lutumba alors alobi to kuta to vanda na moniti moto mais donc neti alinga longo l'embargo wana vraiment to semble makasi babe eloko wana ndenge nzamba toucher motema na ye pour ba to ebele penda sota penda beaucoup azako beta kaka akoku fera biso na Abidjan. Vous comprenez? Madilou alors beta ba benga penda biaka côté eloko moko ko ya 2 millions li passa tikanga kembango abi to beta pa sute o Kabila pesi 2 millions akoma kuna 2 millions ngo li solo apesa te ok so to za la na kabambongo to beta kane to beta les belé baza
joue ça tout ça l'émission. Mais vraiment merci pour na Babel, na ba combattant Guy Gérard, ndeko nanga mwana ima mbote ngwana. Donc merci encore Diamant Noir. Bon, image pour image naza nango pour na ningaka nazala un peu salité na moi biloko mikemike. Eza image nanga te na silika pour tozande au mona oningo sa bolamo pona kulutu na yo batu baba on ndenge mususu ça fait un peu mal quoi. Au mona ça va bien te. To comprendre vraiment en tout cas na bana message ko. D'ailleurs Olandi yo moko Bruno abengi. Tosi sa maloba président Dieu merci. Bato nyos balandi yo ba yoki ndengo yebisi bango et je pense que message est commis na matoya ndeko wana ilimoko akoyeba aloba sousté. En tout cas restez branchés sur Diamant Noir TV. À très bientôt. Shabana yepote shakanga lokola lichombe na couveuse okomisi nga lokola rescapa naufrage Titanic kolina na ya Diamant Gisèle Umba nana lobe yo mon amour téléfortifiant de mon corps en cas de rechute alinga kana bondela kai lokola bébé ya moi ekila monena pesa kinga ngumi asuwa yeteo paske nzoto na ye pete pete lokola na malemba kolina na ya Diamant Gisèle Umba nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Umba Diamant Noir.